Amen. Amen. Ya bongine masanjoli. Amen. Nete yenda zalaki o ya kuki. Amen. Azaki trouver digne. Kozwa livre oyo buko pe kofungulela biso makobe mebe. Bibomba nyonso yazalaki na kati. Yende na zela makila na ye a racheter batu nyonso. Amen. Ya mabota nyonso.
ba tribu nyonso ya binoko nyonso pona Nzambe. Ya sali bango bakwa kozala banganga Nzambe, sacrificateur, pe ba régner na seyo pona nkolo. Ba Romains chapitre 8 verset 28 à 31. Tanga lishili komi wana malamu. Babiete toyebi ete nyonso ezali pona bolamu na ba oyo balingi Nzambe. Oyo babengami kokukana na mokano na ye. Koneti ba oyo nyonso ye ayebaki bango pe ye asalaki ete bakoka kozala lolenge moko ya elilingi ya mwana na ye. Atine ete mwana na ye ya likinda azala oyo na liboso ya bandeko na ye mosusu. Amen. C'est-à-dire posa ya Nzambe ezali ete biso tozala lokola ye moko. Ba mwana na ye ya likinda, c'est-à-dire ye moko kolo na biso Yesu Kristo. Na mukanda ya Apocalypse na imoniseli chapitre 5 verset 9 à 13. Balakisi biso ndenge nini ye moko azali. Babiete ye azali oyo akoki na nkembo. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 9. Pe bazalaki koyemba loyembo moko na sika pe bazalaki koloba ete ye akoki azwa buku oyo pe afungola bilembo. Pona ete ye anyokwamaki pe ye nde asombaki pona Nzambe nzela na makila na ye batu nyonso tu ya mabota nyonso ya minoko nyonso mangomba nyonso pe mabota nyonso basali bango ete bakoka kozala bakonzi pe bakoka kozala banganga Nzambe pona Nzambe pe bango bakodondwa na se oyo. Pe sima natalaki nayoki mongongo ya bange ebele kuna zinga na zinga pe ba oyo bazali tout autour ba être vivant pe bampaka pe bulukutu ya bato lisusu ebele bazalaki koloba na mongongo makasi mwana na pate oyo anyokwamaki ye azali na makoki. Amen. Ya kozwa nguya, c'est-à-dire nguya eza pona Nzambe na biso. Ya kozwa richesse, makoki nyonso eza pona Nzambe na biso. Kozwa mayele, kozwa makasi, kozwa lokumu, kozwa nkembo pe bakwa kosanzola ye. Amen. Voilà oyo ye azali. Azali digne, c'est-à-dire puissance eza pona Nzambe na biso. Sagesse eza pona Nzambe. Force eza pona Nzambe. Bozwi, lokumu pe ye sikoyo posa na ye ezali ete biso tukoka kozala lolenge ye azali. Amen. C'est-à-dire apesa biso nkembo gloire oyo ye azalaki na yango. Ebite mwana nyonso soki abotami soki azoya mwasi okomona ntango bandi kokola bandosaka na bapupene ya mike sima lobi akoti classe atangi lobi na yango asilisi sima azala baposa na ye abala e ya mobali eza na posa asala azwa pe mwasi bato baza na baprojet na bango kati na moki omona moko na moko misusu babe me mokonzi ya mboka baka basala biso bamillionnaire me baza kokanisa te epai nini bakopase éternité na bango. Amen. Côté makambo mokili c'est bien mais après vie mosusu ezali. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Mais pona biso ababete ye ba oyo ye alingaki ba oyo ye ayebaki asali te bakwa kozala lolenge moko ya mwana na ye na likinda. Eza déjà une prédestination. Ndio tokoyeba mpe nini nzela nini tokoyi kolanda pona kokoma na nkembo wana. Amen. La gloire ababete ye na ebandeli yazalaki na nkembo na ye me na suka ntango asali mosalo ekoki bazongiseli ye nkembo wana babete yo ndo ozali digne ya kozala na puissance nguya, yo ndo ozali digne ya kozala na ba richesse, yo ndo ozali digne ya kozala loué. Pe lobi ete biso sikoyo ndenge asombi biso na makila na ye asali ete biso mpe tozala bakonzi. Alléluia. Amen. To régner na se oyo tozala banganga Nzambe mpona ye kolo na biso. Ndenge nini tokoki kozala
koatteindre nkembo oyo bapesi Nzambe pe apesi biso yango. Na mukanda ya Galate chapitre 4 na verset 22. Bazoloba na biso ete Abraham ye azalaki na bana mibale. Moko na mwasi oyo azalaki na ya esclave pe mwasi oyo ya babali. Balobi ete mwana oyo na esclave ye abotamaki na nzela na nzoto, c'est-à-dire na posa ya nzoto. Et celui de la femme libre, au mwasi oyo babalaki, ye abotamaki na nzela ya elaka. Alléluia. Tomonaki yango ete Nzambe na Nzambe na ye azalaki d'abord ye moko Elohim. Azali na baposa ba attribut akwa komimonisama. Abeta azali ko vivre dans une lumière inaccessible, na nkembo moko makasi, gloire moko kitoko. O miso korei komona te. Là il est esprit. Pe posa na ye ezali ete biso pe tokoka kozala ndenge mwana na ye aye na nzela na nzoto ye akomaki mutu. C'est-à-dire aye kozwa esika na biso pona ete asala biso bana basi na bana mibali na Nzambe. C'est-à-dire biso tokoma lokola ye. Ye akiti alati nzoto akomi musuni. Posa na ye ezali ete sima ye akoka konyokwama, akoka kosala, akoka kosala lokola mutu. Azwa biso bato tokoma banzambe. Alléluia. C'est tokoma mena na nature na ye, na nkembo ya ye. Tokoka komonisama na pole wana. Kilobelaki biso awa ete d'abord exemple ya Abraham. Komona réveil nyonso tu ndenge ni Nzambe azali kosala. Ememaka toujours ba mapasa. Moko bazali koya na ndenge na nzoto, pe misusu bazali koya na ndenge ya molimo. Oyo lilobo tozali koteya lelo ezali na tino etali baponami. La gloire nini Nzambe a prévoir pona bango. Babete kuna Abraham azalaki na bana mibale. Moko abotami na nzela. Posa ya mwasi oyo Nzambe apesaki elaka azalaki na motema duku mingi. Kuinde kotinda mobali na ye no nga na soi na komi mokolo lukelanga mwasi mwana kikozwa boyi na ye apesi ye pe aboti na ye. Babete mwana wana Ismaël akreaki ba problème ebele. Puis ayaki selon destin ya nzoto. Mais ilaka ezalaki. Alléluia. Amen. Ilaka ezalaki na Abraham solo Nzambe alobaki ete yo okozwa mwana. Yo okobota mwana. Tout totanga wana Genèse chapitre 25 na verset 6 à 7. La Bible dit Abraham donna tous ses biens à Isaac. Sima na bango kosilisa Abraham atamboli ayekozwa Isaac. Na suka na ye avant kufa lobete biloko na ye nyonso to apesaki yango mwana azalaki mwana na elaka. Il a donné ça à son fils pour mwana ayaki selon la promesse pour Nzambe apesaki ye. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Pe wana ya azalaki kobika nanu, asali nini atindi bana wana mususu musika na mwana na ye. Et bazaki bano ye moko abotaki. Tanga kokabola ba bénédiction, oya yaki na nzela elaka, Nzambe apesi ebele. Apesi nkembo koleka. Donc tokomona ndenge ni tokotambola na nzela oyo na elaka pona ko atteindre gloire o Nzambe apesi biso. C'est-à-dire na génération nyonso. Liloba nyonso Nzambe azali kopesa, eza toujours de nature ya. Na mukanda ya Matthieu chapitre 25. Nous allons Matthieu chapitre 25, na verset 1 à 2. Kuna bazo lakisa biso baseka zombe. Edi bukonzi na Nzambe bazali kozwa yango lokola baseka. C'est-à-dire des vierges. Bazalaki zombe. Kati na zomi wana balobete mibale to la moitié bazalaki o bazana mayele. Ba misusu batikali bango pe baza baseka mais mayele zalaki katikati na bango te. C'était des forts. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Baseka oyo bazalaki pe mibale. Des groupes. Et bazalaki zombie.
bakei bakutana na mwasi na mobali na libala. La Bible dit 5 d'entre elles étaient folles. Kasi katikati na groupe oyo, tous les 10 oyo, mitano bango mayele ezalaki te, pe mitano bango bazalaki mayele. Dans le royaume de Sheba, pesi biso lisese oyo. C'est-à-dire des semences aussi ezali ko landana na kati ya message oyo tozali na yango. Babete il y a des folles, il y a aussi des sages. Onzamba azali ko préparer tant babete moseka, c'est-à-dire oyoyo ayebi semence moko ya mabete. Oyo azwi momboto moko nanu ya mabete katikati na ye. Alléluia. Des vierges pures. Mais bazana mayele te. Oyo misusu batikali Bible bete ce sont des vierges o bazali na mayele, des vierges sages. Na kati na bukonzi na nzambe. Weme yankole zalete to atteindre nkembo la gloire. To kende pone te makomi ekoka o laksa biso vuma na bozindo. Nini oyo tozali koluya na esika oyo tozali koluka nini? Bible bete voilà l'époux. C'est-à-dire que mungongo moko bayokaki tala mobali na libala. Aller à sa rencontre. Bokende bokutana na ye. Obaba mungongo oyo ezali mungongo ya obiso zali koyoka na tango na suka. Alléluia. La voix du Seigneur. Oyo ezali kolamusa biso. Tala mwasi na libala, mobali na libala bokende kokutana na ye. Pona bana na Israël, Bible lakisaki biso ete na kuna na mukanda ba Matthieu chapitre 21 soko tali na verset 5. Ete tango ya akotaki lokola mokonzi. Babina bango te botala mokonzi na bino mati likolo na punda comme roi. Mais biso na biso mungongo ezolo na biso botala mobali na libala. L'époux vient bokende kokutana na ye. Na mukanda na Isaïe chapitre 9 na verset 1er kozonga na Matthieu wana. Isaïe chapitre 9 na verset 1er. La Bible dit, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Batu oyoyo bavandaki katikati na mulili pumu. To mulili tu ndenge balobaki bamoni une grande lumière. Bina la kolanda ndeko moko azalaki kote ya sur les 24 vieillards nazana kati ya sango te. Mais ezalaki vraiment mawa mingi toko zolanda ye. C'est-à-dire ba raisonnement humain. Oko monete mutazana posa kwa kososola mais nzamba pesi grâce wana te. Donc à tâtonner tala batonde baza ko ganga pe ba amen sans révélation. Les Bibles le dit un peuple sans révélation il est sans frein. À raconter makambo kokai ko raconter pendant que déjà pour les ezali katikati na mukili. Amen. Liloba na Nzambe ezali deja kosala kwa agir. Pole Bible lobete kuna tomoni tubabete batu bazalaki na kati ya mulili. Zamba pesi pole. C'est-à-dire na ajo tozali na yango, Nzambe aussi a envoyé maintenant une lumière. Tout ça batu bazali na mulili te. Batu bazonyo kwa mapamba. Okote ya oza koluka ndenge nino zo ba raisonnement na yo pendant que Nzamba si alobi na tango na biso oyo. Oki mungongo voilà l'époux. Aller à sa rencontre. Mungongo na lisakoli na tangu oyo. Kende kutana na mobali ya libala. Me batu bazali kososola te. Bavandika na mulili wana. Mweni meme na tangu bana Israël yalaki dekan. Belobete bana Israël vana Goshen. Tangu Nzambe atindaki pole. Atinda ko na bana Israël ka kuna ndi pole ezalaki. Me na Egypte kuna babete mulili ezalaki grave. Uko mona kutunde kona upeme na yote. Elogezole quand même na tango na suko. Mais biso to yambili loba oyo na tango na suko Nzamba tindi. Il y a encore des lignées. Alléluia. Neti ba mapasa mibale bazali. Misusu bazali na mayele, misusu bi bazali na mayele te. Mais bazaba seka. Taba bi moseka zali oya izana yambina nu semence te na na nzoto na ye. Bazali 10. Tout totali mukili, totali kuna mulili ezali. Tout ce qu'on enseigne dans le monde, eza makanisi na bato. Et makanisi na mutu babengi yango ezali tradition. Eko produire eloko moko te. Mais souci na Nzambe ezali te na ba oyo na bazali kati na bukonzi, bazala lolenge mwana na ya azali. Amen.
C'est-à-dire, bito nzamba zali kopesa biso pour le moment, tokuka ko atteindre. Et c'est que tous dans la lokola ye Yesu Christ. Na mukanda ba Philippiens, chapitre 2, na verset 7. Philippiens, chapitre 2, na verset 7. Bible lobi na biso boyete. Mais c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Oh, son nabiso natina na Yesu Christ. Yazalaki nzambe. Tout le monde a gangote. Kuna na éternité, en tant qu'il y a une lumière invisible. Mutokoi kumone tazaki kati na gloire na ye kembo. Mikati ne ba posé zalaki azala tata, azala mwana, azala juge, azala avocat, qu'il soit tout en tous. De ayeko bimana première forme na yo moni nzamba bimaki babengi yango le logos. La parole. La parole s'est faite chère. Mais ne bandizai na forme théophanique. O lilobana bazaobe yango Yahweh. Amen. Et muite bana Israël ba otambula babete les je suis. Moïse atunye mena ko kende na ko yebisa bango te nani atindinga abete je suis m'envoyé oya zalinda atindinga Yahweh zamba batata na bi. C'est-à-dire Yahweh ezalaki kombo ya apparition visible dans l'Ancien Testament. Mais yé moko azaki na nkembo dans la gloire peut-être nga bandiko kela kelina no ba oyo na lola kuna, c'est-à-dire akire ayo ezana likolo. Ba ange bazali, ba archange bazali, ba chérubin bazali, nyaona ba ina binote. Ange azala na mapapu te ndenge balakisaka boete. Ange azala soko monye babite un homme atelemaka lokola yo, azamu. Ba chérubin nde agoza na mapapu, lokola babite Satan fit un chérubin protecteur. Agoza elongi na nyama, makolo na mutu, ce sont des chérubins. Mais babite Satan yé pas là qu'un chérubin protecteur azalai kotia so à la perfection. Azaki pe kitoko mingi ezati ndenge balakisa bino na mukila na matoi mulai. Non, il était beau. Amen. Binde na nzela ya beauté na ye ayaki kosala nini ko se gonfler. Pe moni talinga ko koka na nzambe nde babengana ki. Mais nzambe kuna Bible bete na kembo ye moko azali na kembo ya ye azamu centre. Babite il mérite baba ange bazako komisa ye armée céleste babite non. Azo mérita za na puissance. Po yenda kelinions. Amezi gloire, honneur, richesse, tout. Ezalaki po na ye. Il est saint. Puis babete ba œuvre na ye nyonso tout ezali merveilleuse. O nzamba sali eloko mabe ezate. Mina posa ya nzambe atiki bukonzi wana nyonso, atiki ba gloire wana nyonso aya koma lokola yo. Amen. Anyo koma akoma pe lokola mutu. Me biti na isko aza yo mutu okoma ne kola nzambe. Todi ame maome na gloire wana. Yango balobeti ici il s'est dépouillé. Ami kitisi ami asali to ya muneno ya zalaki. A se révéler dans la simplicité. Le but de la parole s'est faite chair. Où ezalaki liloba, où ezalaki nkembo, elati musuni. Et on dit babengaki Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec les hommes. Amen. Amen. Zambe metwana kati na batu, mais dans la simplicité. Ukuku yebeti. Yote badwa otala me oya kukoza nzambe mutu otoko mona ye mutu. Amibengi akomi nzambe abali. Bazuma banga. Babambaye, babumaye. Babi non ça c'est trop. Yoto moni ka ndengo botami abi me oui bo mwende na botami mais avant qu'Abraham zalanga na zalaki. Amen. Ah bien, en tout cas, ça c'est trop. Ma déclaration en dengo. Asasu na droit à vivre te. Photo bomaye. Bible bite, il s'est dépouillé. Asalini ti akomi lokola mutu. Mutu moko simple. Babomi epe na na croix. Kuna na ekulusi. Pour te biso ndenge Bible lobite, nous étions tous abandonnés de Dieu. L'homme, tout le monde a quitté tango le sumu ekotaki. Ndenge le sumu ekotaki na nzela. Ya ye Satan tango babenganya akiti na se, problème na ezalaki ete akoka ko dérouter mutu. Ayokota na mutu na nyamo babengi nyoka, à partir de là maintenant il faut créer des ordres. Et biso nyoso to botami na nzela na nzoto. Bible lobete point de salut pour nous. Ko botama ya pambo botami, oza déjà botami na lisumu. David a lobete je suis né dans les péchés. Alléluia.
Donc tu es déjà voué. Eza kutu te osa lika malamu nzambe non. Eza te malamu nde ko sauver yo na mukilio non. C'est une grâce. Ezali ngolu. Babete il s'est dépouillé, aye moka komi vraiment mutu. La Bible continue. Il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même à la mort à la croix. Aye kokufa ti kokufa na ekulusu. Kokufa ya soni. Tankuna la tangwa kalela kokufa na croix ezalo kwa ndeba bo mabakulu na bazio batumbiyo, c'est na valeur moko te. Biso tozalaki abandonné à une place na biso. Na tinite biso maintenant tous la place na ye. Asa la biso mena bana basi na bana mibali me banzambe. Ba ngo ba bengi biso mena les fils de Dieu. Na mukanda ya 1 Jean chapitre 3. Na verset 2. Il faut boye baka pona nini biti na biso ezali nini. O nzamba tie biso na mukili oyo. Pona tolanda liloba oyo. Bible dit bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça yipi na nzela lilobo tozali koyoka, tozali déjà bana na Nzambe. Amen. Amen. Mais ce que nous sommes, nous serons, n'a pas encore été manifesté. Oyo tokozala, nanu emonisa mite. Tozo sambela, tozo landa lilobo na tangu na suka, tozali déjà bana na Nzambe. Parce que ce que nous avons dans Nzambe, to la vérité oté, we ya ovanda nesiko oté, bible sont des prédestinés o ya yebaki. Pe ba ko bima encore rebelle, po to na tangu na suka, bazwa iloba na tangu na suka. Mais o tozali nanu emonisa mite. Tangu ekomoni ma, nous serons semblables à lui. Tokozala lolenge moko ya azali. Nous savons que lorsque cela sera, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Miti tangu Yesu Kristo asekwaki, tumona te ko sekwa na ye, abimaki na bakoro ya azalaki na bito azalaki kotambola nango ate. Non. Même biso tangu toko sekwa, nous serons changés. Bibi bite toko zonga na âge de fleurs. Mais ba misusu bakozala nini l'esprit de vie et kokotela bango bazongi ndenge na banzoto na bango. Mais biso za destiné zama mema biso mena à la gloire, c'est-à-dire na nkembo. Toki ndeko mona o ya azalaki na ebandeli. Abete nkolo abondela kete na lingi pe batu nanga oyoyo. Balandinga bamona nkembo nazalaki nango libosete mukili ebanda. Emonisa. C'est une gloire. Oyo nanu mutamona te. Biloko nzamba réservé pona ba oyo ya alingi. Abete quand nous serons manifestés pour azo ko travailler na biso, mais suka ya musala na biso tokuza lokola yi. Natiro ya zali. Et ko permettre biso ke soki lokola yi akufa ki asekwi biso be toko sekwa. Ndenge ya mataki likolo biso be toko mata likolo. Amen. Et ko zazuna nzela na nzoto te nous serons changés. Yemo ko zamba zali ko sala musala na ye. Ango bimisa maintenant devant les hommes, devant les anges, une église sans tache ni ride ni rien de semblable. C'est-à-dire une église on batang bako tala yango bobalobi nanu to mona batu ya boité. Voilà musalo nzamba zali ko sala. Ebiti ba œuvre na ye zali admirable. Batu bande ko kamwa. Ba œuvre na ye zali ba o ezali likamu nini merveilleux. Akobimisa ba santu lokola ye. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ndenge Biblia etatoli na biso. C'est pourquoi yaki akufi na nzela na nzoto. Asopi makila na ye. Il a répandu son sang. Dieu te voit qu'il était à moko malamu, mon frère Branham a été ici le pardon. Alléluia. Avete atika ki trône na ye. Aye asopi makila, asombi biso na makila na ye. Na Hébreux chapitre 11, na verset 6. Baebelo. Foto ebaka, ndenge ni tokotambula, pona kukoma kuna na nkembo wana. Pa nini tokolanda. Alors, bon, l'acception, le premier pas, d'abord, c'est le pardon. Hébreux chapitre 11, na verset 6. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Soki kondima ezali te yoko ikomisepelisa na ye ata mukete. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe.
Iloka liboso oyo azali kopusa na Nzambe faut andimete Nzambe azali d'abord coexister et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puis yende azali kopesa biso ba oyo bazali koluka ye akopesa biso encore futa biso. Donc ye atiki nzoto na ye oyo na bunzambe ayalati nzoto na nzoto na musuni wana kufa pona yo pona ngai me basenge loko ya liboso premier pas yo ndima musala wana ye asalelaki yo na Golgotha. Amen. Sans la foi, il est impossible. Ukozala même na famille no zako bondela pona bandeko na yo pona mama na yo pona mwasi na yo pona bana na yo mais soki bandimite la Bible dit il est impossible de lui être agréable. Ukosepela na Nzambe te. Ebe tezalaki na lite wana ndeko ote ya biso si le pardon lelo. Tulandi yango. Okondimani na Romains chapitre 8 na verset 1er. Tout solo la mena tout kwa koyeba le pardon l'œuvre nini ya accompli pour na biso na Golgotha na Romains chapitre 8 na verset 1er. La Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Oyo bandimi Yesu Christ. Zala na kondima wana mutu moko ko condamné o lisusu azaliti. Point de condamnation. Naba o bazali katikati na Yesu Christ. Parce que ye ayaka sali musala moko pona yo. Asopi makila na ye. Apesi bomo ina yo parce que la vie est dans le sang. Amen. Bible dit d'abord tu dois croire à l'œuvre o ya sali. Atiki bokonzi na ye, aye na Golgotha tanga kabaki mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Biso to laki abandonné na Nzambe, ye akomi maintenant azu place na biso. A racheter biso. Yo mwite no yembo ezali kokumisa makuna na Apocalypse olbete azwa lokumu azala dini parce que a racheter biso na makila na ye. Na Hébreux chapitre 9 na verset 11. Hébreux 9 na verset 11. Mais la Bible dit mais c'est Christ venu comme souverain sacrificateur et des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est-à-dire, il y a wuti, na busiko ya bunzambe, atanki nganga nzambe muneno aleki nyonso, a traversé mbabiloko yo ezali na, oyo esalami kutu na seo yote. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de cerfs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, ye, musalo aselaki biso na Golgotha. Kukinda komaki na présence na Nzambe, Bible lobeti, azui po na biso, une rédemption, na nzela makila na ye. Tusi to sombami, un rachat. Et muta koyi ko condamné lisusu te. Amen. Muta ko condamné te koza muta masumu, non. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut yondima yango. Kindengo zali wana, oshi osombama, oza muto azali peto. Donc, oza boule na misu na Nzambe. Et puis, première condition, balobete, d'abord, kondima. Musala wana. La verset 34. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, vous purifiera-t-il des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. Ndenge nini makila na Yesu Christ. Oye pesa mela kilokola mbeka. Iko sala teke yoza la peto. Po yosa la Nzambo na bombo. L'évangile du sang. Ya kufi pona yo. Ya nyoka mi pona yo. Atiki bukonzi na ye munene kuna na lola. Ayeko zwesika na yo. Bible robeti basengi yo kaka ndima. Alléluia. Seulement la foi. Mwini ndeko tanga te ibiso lelo si le pardon ya si le pardon toza kolanda. Alobi kuna na États-Unis zalaki na soda moko. Iba wa soda ndenge ndeko na biso zali soda tu okebitumba. Umwe masasi zobeta mokimi. Fuba zoyo babo mai. Amen. Amen. Tedi yo opesa mubomo ina opona molimo no pona mo ekolo. Tango ezali yo ke ko combat. Alors soda wana maintenant tanga yo ki mena masasi komaki ya ndenge wana na yo kati apakati mba.
akimi na ye azongi na mboka na bitumba esili baki bakangi ye pe baki condamné à mort. Amen. Baki condamné faut baboma ye parce que oza digne te. Baki batie na prison azozela jour akokufa mi bakamarade nde moko azalaki wana azalaki kaka lese te abite ngai fona ene komona président de la république. Amen. Wana aza camarade na ngai fona kende kolukela ye grâce azwi courage na ye aboti ti akti mokonzi azalaki na ntango wana ezalaki Abraham Lincoln aki akutani mpe grâce na mokonzi oyo osala nini ati ba mokonzi soko omoni avandaki boye ti kaka fona akutana na yo parce que ndeko na nga moko aza kuna ye na mina alingaka mingi aza collègue na nga soda tokenda ye bitumba me ntango ekomema makasi akokai baso wana te ya munduki akimi yango bakangaki ye babifu baboma ye babike Lincoln azalaki président moko aki motema malamu. Amen. Place wana bako exécuter lobby abi bon ça va pesa ka papier oza na papier bon kela papier mo akomi na maboko ngai Abraham Lincoln na autorisé mutu wana abima boboma ete a signé caché zate logo tami kende nango. Amen. Soko komi komona juge wana pesa ye mukanda oyo soka amoni signature na nga po ya eri signature na nga mutu ya kokufa te yende kwana azwi mukanda na mbango na esengo ti epa ya camarade na ye tant comme epa ya camarade na ye wana abi mon cher obiki abia obiki nde nini ngami naza na prison on a aussi une solution zwa mwa mukanda oyo simba mukanda oyo tangu juge wana kobenga po wana boma yo zwa lakisa pesa ye alimet yo pesa ya kotanga tanga kotanga o mukanda mutasinya yango ye moko président itanga tali mukanda si mukanda mu makashete eloko te basinyeka na maboko oiza ba aventure tika na ndimi ya lobby na kokufa na kufa azwi mukanda wana atikali na kwa plaza aki bachaki ye abwaki yango tango babengi ye ndeko fulani ake pa ba exécuter ya kufi mais pa mukonza zalaki atuni même est-ce que bato yo bobomi wana muto na lobaki ba libérer azali azana bomo mukonzi biso mona ye mutu moko te wa alobi kazali non camarade na yaki na sali papier na pesaki eke tsoki omoni signature na ko simba mutu wana te asi azwi ngolu. Amen. Amen. Juge alobi en tout cas na moni tokende nano na selile na ebaki na selile bamoni mukanda asimbaki yango pe na maboko atangi yango pe mais amonaki yango pamba yango mena Abraham Lincoln alobaki te désormais alléluia kuna na États-Unis so bapesi yo ngolu babete bima na prison mais avant bima na prison yo moko ndimaki na bima na kobima c'est-à-dire une grâce quand il le reçoit comme grâce. Amen. Papesi yo grâce bima na prison bina kobima na ngate na vani na ngaya etali yo bavandisi yo wana c'est-à-dire désormais likambo nyonso tu yo ifo ndima une grâce et grâce quand on les reçoit comme grâce ngolu ezali ngolu soko yambi yango lokola ngolu yezu ayaki déjà sopi makila na ye apesi biso lobiko bibabi seulement yo ndima. Amen. Amen. Seulement croire yo mweni bazoloba mais évangile ya ndenge nino bazosinga ka yo ndima makambo to esili non c'est ça l'évangile. Amen. Sans la foi il est impossible de lui être agréable. Ingolo zamba si apesi biso yango biso to yali na katikati na ilobo na tango na suka na Apocalypse chapitre 1er na verset 16 Bible lobi il avait dans sa main droite 7 étoiles de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Ababiete o ezali tina na biso kolo apesi biso déjà na âge otomona kete biso tozali katikati na liloba la parole de l'air abete na liboko ne ya mobali il y a eu 7 étoiles
Tout le monde a gagné ce sont de 7 messagers au même misango malamu pour na ba oyo na ba âge nyos. C'est-à-dire nzamba yina ngolu na yo. C'est une grâce et ça mina mukini. Na âge na biso ya sambo nous avons reçu aussi un prophète l'âge de Laodikia. Batoko nyoko magana bango tendeke bazabo ekolukaka même ngamba côté ya trop difficile bazako c'est compliqué. Pendant que la grâce est déjà là. Bamonete na loboko ya mutu oyo kolo oyo 7 étoiles à Simbiango. Puis moi azali ko marcher au milieu de 7 chandeliers d'or en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète. Apesi biso poli. Une lumière. Apesi biso ngolu po bato bayambi liloba oyo boyambi ngolu na nzambe. Puis obete la force. Eza na loboko nena ya mobali. Mwana mkanda ya Psaume 118 na verset 16. Ba la biso la droite de Dieu. Psaume 118 na verset 16. La Bible dit la droite de l'Éternel est élevée. Elle dit loboko ne ya mobali yango etombwami. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Alléluia. Pe loboko ne ya mobali yango nde ezali kopesa biso nguya. C'est-à-dire les 7 messagers ba yena iloba na tango na suka. Bango bazana loboko na ye na nguya na nzambe. Eli loba na ye bato ba yambi yango Bible bete soko yambi. Musako likozwa kaka récompense moka musako. C'est-à-dire nzamba zomonoka lokwa musako liwana. Amen. C'est ça la récompense. Tanga zomona musako nayo muto yambili lobo ya pesi na zela musako libozali ndenge moko. Et Bible bete muto asimbi bango liboko na ezali na nguya. Une main puissante. Et mona qui dans la main droite de l'Éternel, il y avait les 7 étoiles, les 7 messagers. Et yo peso ko yambili kamba le musako na tangu na yo, lumière wana na pole na yo. Uzali katika na liboko na nkolo. Bible bete aucune chose ne saura vous nuire. Et loko mo eko simba. Pa yazali nzamba azali le tout puissant ba bengi. Nzamba azali na ba richesse nyos. Bete oyo biso tozali na ne monisa mite. Metango ko monisa ma tozala lokola ye. C'est-à-dire puissance na ye eza ya biso. Richesse na ye eza ya biso. Gloire na ye eza ya biso. Parce que ye yaki akomi mutu. Ba fingi, ba sali tu, ba humilier ye. Azwe sika na yo. Ponete yo, oko akozwe sika na ye. Babete mwana na ye alikinda. Azala les premiers. Biso siko etoye sima maintenant tozala banani ba oyo babotami. Lokola ye. Nature moko na ye. Mais il faut tobota mananzela ya parole. Ko eza uti na liboko ne na nguya. Obite na munoko na ye ezalaki na épée. 17 épée, c'est une parole. La lumière épée sa melibiso na tango na suka. Sokozi lumière ndenge ezali boye. Lumière omoni na Inde ba to bakumisaka ba bengi ba adorateur ya Dieu soleil. Mingi miso ekufa. Po ba cheyo boye banda tongo tala kaka moyi. Amen. Nzamba pesi pole pona éclairer yo, bango babi wana ne nzambe na bango. Kuti musako ta bondela ki pona ndeko moka zalaki komona te. Tango atali ba pesi kombo na ye tusabi ozalaki adorateur ya Dieu soleil. Miso ekufi yo pona nini? Parce que ozali kotala moyi. Etumbu na ngeza la kolamu kotala aka moyi nzambe na bise wana. Ki miso yeko beba. Yo mweni babi na endo mweni batu bakufa miso baze ebele. Amen. Mais ya pesi biso pole. Pole wana ezati po atuka kotala yango. Bipone lande esala nini conduire biso. Tuko akobota mabato na sika. Tubota malokola baseka pur. Omo seko baza kolakisa biso na Biblia eza d'abord oyo babengi Marie. Tumona kete Adam na mwasi na ye. Tango Adam akende pa mwasi na ye, mwasi azali sumo seka te. Azali déjà leki na nyoka. Amen. Amen. Mais lilobe pesa magete ekozala na moseka moko. Une vierge pure. Oya kozala nanu basimba yete. Yongo monete tango ba olubete bokonzi na nzambe eza lokola bokonzi baseka zomi. Bo nanu bazwi nanu ba enseignement ya mabete. Nous bayoki mungongo na nzambe, voilà l'époux aller à sa rencontre. Amen. Tala mwasi ya libala ye yo bokende bokutana na ye. Voilà l'époux. Wani zali
message ya tango na suka. Tala mwasi ya libala. Obiso zali koyoka sasa ipi. Message wane ezali na loboko na nguya. Bato nyonso bayambi loboko wa message wane bazali na bras droite ya kolo. Aucune chose ikosimba bango. Gloire nyonso ya Nzambe ezali pona bango. Amen. Richesse nyonso ya Nzambe ezali pona bango. Babete rien. Mais il faut yo o babengi moseka. Il faut botama na liloba oyo ya pur. Soko tangi na mkana Luc chapitre 1er. Tozwa nanu bazalaki moseka parce que kuna nde bazopesa biso lisese ya Marie. Yepazalaki moseka. Biso be babengi so baba seka. C'est-à-dire des vierges pures. Na Luc chapitre 1er na verset 26. Tokomona ndenge nini Yesu Kristo ayaki, ndenge nini abotamaki, biso pe tokobotama ndenge wana. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Yaki na 6e mois, Nzambe atindi mwanji na Isaki mwanji Gabriel auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Yo nanzela na yo ozwingulu. Alléluia. C'est-à-dire mutu ya Nzamba tindi liloba na ye, mutu na zwingulu na Nzamba. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains rien Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Yoko bota mwana, pe kopesa mwana wana kombo na ye Yesu. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Alléluia. Et kozala ndenge nini pona ngai na yebi bibaliti. Azala que moi c'est capi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. D'abord molimo il faut y epai na yo. Ndenge Yesu Kristo abotamaki pa balobi ete ye azalaki oyo na ebandeli. Ndenge ya abotamaki biso pe foto za botama ndenge wana. Balakisi ete motindami moko awutaki un ange céleste. C'était Gabriel. Gabriel oyo Daniel amonaki kuna na Ancien Testament. Alabi j'ai vu l'homme Gabriel. Namonaki mutu. Et mutu ya bimi. Aye. Et pas ya Marie. Même le 7 mai 1949, na période na biso tozali na 1949, ange moko pa yaki. Obatinda kezala toujours Gabriel. Amen. Pourquoi il commence à faire? On a pour confirmer le ministère. C'est-à-dire qu'il y a des anges célestes, il y a aussi des anges terrestres. Tout le monde a été un ange zamutoyo, zamba za kotinda. Azana batinda mine bazana likolo, bazana pena batinda mine na se. Par exemple, les 7 messagers bazana aboko na kolo. Ce sont des anges pour nous donner la révélation. Au moins, était tant biso zote par exemple, si les 24 vieillards, tu es meloni tozali koloba. Tu es bindi mola na yango. Mais pour na muto kwa kozandi mola na, il faut y appeler un rassemblement. Amen. Si c'est dans le rassemblement, ki nzambe ndazali ko sololo, okoyo ato yo kyango sikote yeba ke nzamba ebi posa na yo. Akoya kufungolela yo makomi. Na tango na yo. Okoyo ka biyoka yokate. Depuis le sans révélation, le peuple est sans frein. Amen. Il faut y botama maintenant par la parole prophétique. Si vous avez une révélation, vous avez une raconter oh ya lingi. Badba omona ngo kitoko, badba omona ngo malamu, mais ezana bomo ite katikati na yango. Tukutange écriture yango na Proverbe 29 verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il dit, ce qui est révélation est alité. Moutou azali na contrôle te. Moutou sumbu albete, moutou kawa izali na frein te, ça dit na contrôle te. Yongo mona kaona nzela ipene kuna boye moutou ko ezangi frein,
eke kosuka na marché bomi bat sans frein oni ataboye plat moi tam ce chauffeur a sauté atiki na mutuka et puis sans révélation okoloba makambo oyo ozososola te mais déjà nzamba pesi so parole il faut pone permettre biso to kwa kozala né de nouveau une parole prophétique eza na liboko ya nkolo ye moko ndenge yazali puissant liloba ne kosala pe yobotama na puissance peut-être soki oyambi liloba wana pour le moment tozomona lokola rien mais nzambe azali kosala na biso mais à la fin tokozala ndenge ye azali puissance na ye kozala ya biso force na ye kozala ya biso gloire na ye kozala ya biso pona ete ye akomaki mutu na tina ete yo okoka kokoma nzambe. La Bible dit s'il a appelé Dieu c'est à qui la parole de Dieu est venue. Amen. So babengi nzambe banzambe bato oyo liloba eye. Pourquoi vous condamnez ngai quand je vous dis que je suis fils de Dieu? Parce que ya zolbete na zamwa na nzambe bango bazali ko soso leta za ko ba na nzambe. Abi me bato onyoso bayambi liloba nanga bango pe bazali ba na nzambe. Parce que déjà David a tatola kiamo. Ce sont des fils de Dieu. C'est à qui la parole de Dieu est venue. Et comme Elio. Mais ce qu'on a dit, le banate, frère Zana yote, ou ba nous raconter, kaka ndengo bandi ko raconter. Et puis, tu n'as pas de soucis, c'est kaki ya, ndego moko pasteur moko azobi, azobonde la mena bandoki. Et puis, bandoki bokenda wapi, boya, bandoki bokenda kolia bato yo nyonso yo bazo yiba mbongo. Posa lisusu, pasteur. Na cher. Tellement banyoko lié, maintenant il fait recours naba. Donc ce baza bakende quand même secourir. Bokenda wapi. Amen. Amen. Mon juste vivra par la foi. Amen. Vous allez kobika na ekondima. Yewe bisa bakuka bi mais pourquoi les méchants triomphent du juste? Nous avons vu non, tika bongo ba triompher. C'est pour un temps. Il faut regarder à l'invisible. Moïse dans zota la bande d'Israël a remonté un peuple béni. Un peuple où Dieu est dedans. Azakatikati na bango. Les pharaons qui regardaient, ils trouvaient des esclaves. Mais à la fin, ils allaient gagner l'ikamo. Amen. Tombo na no salamati zalagi na Egypte. Bango tu ba ki englouti na na katikati na mai. Foto bota malokola Yesu Kristo bota maki. Liloba, il faut uta na nani? Liloba faut uta na un ange envoyé de Dieu. Amen. Un ange du Seigneur. Bato yo nzamba simbi na liboko na ye moko ya mobali. Webi te soko zali na liloba te ozalo kola muto zanuka ya kokufa. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. C'est-à-dire tangu yo oyambi liloba na katikati na mutu na yo. Liloba euti pa na nzambe te parce que kola koloba te les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Au moins dans le Genèse chapitre 2 na verset 7. Kuna nzamba sali mutu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Wana muto basalaki azalaki na yekaka poussière. Alali wana lowole bembe. Et puis tu vois, il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Muto tang basalaki azalaki ne kaka umoni kaka comme deba saka bikeko. Sans vie. Yo moni bato nyos ba tambola bazo tambola sans la parole révélée. Ils sont sans vie année. Quand le lobo nzamba lobi yango ndezali na esprit, yango ndezali souffle. Izo pesete yoko kozwa mena pema, uko akobima. Uko kosala mena na musala na nzambe. Et ce n'est que tangu balobi ba souffler likolo sikoyo, ba souffler likolo na mutu oyo. Zamba souffler. À ce moment-là, comme il y a un être, une âme vivante à télémi et permettre maintenant à quoi kosala nini ko accomplir des scènes en salle. Vite lui aussi bandi ko pesa tanga bimi abandi ko pesa maintenant oh kombono makako oh kombono yobo abandi ko sala maintenant muka na nzambe. Maintenant comme il y a un être vivant. Amen. Amen. Une âme qui vit. Mais ceux qui ozali na liloba oyo te wuti na lisakoli te okoki kobika te. Okozanoka sans frein. Mais liloba ne faut uta na mouton nzamba tindi. Un an.
Bato bazana maboko na nkolo. Le roi Marie azwaki message d'un ange qui est venu dans la présence de Dieu. Etanga lobi na ye liloba ne poti katikati na ye, c'était une semence. Zaine momboto. Et ndenge Marie abotaki Yesu Kristo pona zala oyo ya liboso, biso pe il faut tobota mandenge wana. Sima na yo kozwa liloba, kule fois tia pema na ye. Amen. Amen. Les souffles de vie. Il faut ne salete yo kwa kozala né de nouveau. Mais souffle no kozongo ka aboite, c'est une parole. Oyo ezali kote ya melayi. Sinon kozano ka bol de terre ba komona mutatambulaka ba projet na yo ebele we ozana poso za la boye ozala ba millions na yo, mais vie kati na yo ezati. Amen. C'est-à-dire kati na yo bomoi ezali te. Mais quand tu as reçu la parole, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bon mot maintenant ezali katikati na liloba wana. C'est pas pour eux moni. Ce botangi attend dans Jean chapitre 20, na verset 22. Si mana Yesu Christ kose quoi, il a soufflé. Il fallait assouffler sur Jean 20, 22. Si ba apôtre. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Avant Pentecôte, Boizwa, a Popoli Bango, les souffles de vie. Eza koya nanzela koyoka liloba oyo na tango, liloba oyo ya l'heure, liloba oyo simbami na muto nzamba simbi. Nous ko permettre yo mena okwa kosala nini, okwa kobota muto na sika. Amen. Qui est maintenant né de nouveau. Ils ont permettre maintenant aux amakasi, aux tikikuna, et puis au vandaka, au yeti nesiko pono yoka iloba na zamba. Ils ont permettre maintenant ça mokano na zamba, au longola biloko na kala, ba vie levain, ba enseignement nyoso ya mabe. Au kota maintenant na oyo ezali pur, oyo ezali moseka. Tu dois manger la parole pure, la pure semence. Et où tu n'as pas na munoko na Zambé. Avec a soufflé pour na bango. Bakwa ko sala nini lilobo ezo permettre maintenant aux ala debout au téléma. Okusa mena okokisa mokano na Nzambe. Mais kusukisa yo wana tezali ko travailler yo. Tant yo yambi lilobo eza pona ko longola yo ba semence onyoso ya kala. Na mukanda ba Lévitique. Lévitique 26 na verset 10. Baléou. Bible bete il faut tika makambo na kala. Lévitique na verset 10. Babete vous mangerez des anciennes récoltes. Vous allez kolia bokolia ba bambumo bobo ya kala. Et vous sortirez les veillards pour les faire placer aux nouvelles. Amen. Boko longola bileyo na kala puis boko zwasiko bilei na sika. Comme ça na osola na frère Diallo frère na biso boalo ki mambo baptême. Na landi pe frère Frank habite yebe asa côté ya batu ayoka ki loba na tangu na suka azote ya batu na zoka baptême tazo baptiser pe batu. Amen. Bana na bia nzamba za mwalo. Ti ayoka mzamba bina yebe eloko nini yo ozokanga mala eloko wana ya kala wana. Habita na yoki yango vite na keko za libatisi. Na ndimaki ke libatisi eza ya solo. Nazoko te yango pe batu bazako zo bateme ngamoko nazaka na libatisi ya kala. Tangu Nzamba révélé nga bi mbango na ke na mai. Na keko za libatisi. Mais azaki déjà muto Nzamba bengi azali pe kote ya. Amen. Babete biloko ya kala wana, il faut enlever ça. Amen. Les anciennes récoltes. Tango zo ele sika oyo dukote okoka kozala na harmonie na Nzambe. Biloko na sika. Banzambe no ebele na tiango à côté. Ba baptême na oyo ya kala wana tiango ya côté. Amen. Soyez revêtus de Jésus-Christ. Je sais pas bien une nouvelle naissance, c'est une vie, souffle de vie à sikezo kota kati na yo. Ono kwa kozala debout, ou kwa kotelema, osa elanzana. Ozwa courage ya koteya iluba na Nzambe. Ko témoigner yango. Nzambe faut souffler katikati na yo.
et souffle ya nzambe ezali koyo ezali na nzela liloba oyo batendeli biso na ntango na suka parce que na makasi na yo moko okukoka te. Amen. To changer tozwa bilei na sika konyokwama na yo te. Bible elobi te même baptême zwa baptême na yo ezali pour ton intérêt. Amen. Nzambe ne wana mutalobi na yo kukangama na eloko akala te ete nzambe asala bino grâce bozwa révélation. Amen. Na Proverbe chapitre 4 na verset 18. Proverbe chapitre 4 na verset 18. La Bible dit les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante. Amen. Oyo nzela oyo ya bayenge beni ezali moi lokola pole eza kokende malembe dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Omoni te bato bazali na âge ya ebandeli bazali pe na mwa pole muke oyo baye kokota liter tango ya lobi te mon juste vivra na foi par la foi puisque ya yepi na sanctification pite yo koma na temps ya pentecôtiste parce que to yo kozwa lipu pole nyonso tu wana nde nzela ndenge ezali koya eza komata yo kobanda temba moko zwa baptisé du Saint-Esprit tango na nyoza na kondima te. Non, il faut la foi doit venir na bate ya yo. Musukola monaki mwasi moko azoluka amata mais azoluka ore escalier zaka premier pas deuxième troisième ya juli colonel atie na troisième tanga atie brr nyoso to akwei bebite il fallait banda nano moko tango tie oyo esimbio matio kuna mibale bakendaka progressive ti okomi na âge na biso tozwi âge oyo nous avons maintenant la parole de Dieu révélée yango nde ezali momboto. Amen. Kutika na bansenyima ka ya kala te ondenge nazali na baptême na ngai ya kala kaka wana te zwa bilei na sika. Amen. Ebite tu dois naître de nouveau. Faut botama lokola nani asalaki nini abotama mais kozala na makasi na wote soko ozali na nzambe ndenge tomoni totangaki na ba mukanda ya Romains chapitre 8 na verset 28 babete ce qu'il a connu d'avance faisait un problème de nzamba yeba yo. Alléluia. Kuna na Golgotha tamba za ko sekaye ko beta ya lobite à ce moment là j'attirais tout le monde de mien et vous akuma kama ko forcer te taka ndeko nega zalaka azo ko teya azo baptiser batu mais mo kazaki na baptiser mais loko azo ya nzambe tanga yo kufungolele mayele. Amen. Okusani okofisi lo banaza botika ba récolte yaka. C'est ça la sémence. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le souffle de vie qui était entré dans l'homme, et ça l'en était au banda maintenant côté téléma. Cette parole est esprit et vie. Il y a un esprit, il y a une vie. Mais ça, oh, il y a l'ouate. Non. Kula Lobete lui-même va vous donner un cœur nouveau. Amen. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26. Ézéchiel. C'est une grâce. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai à vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Zambinda kosala. Oui, David, un homme selon son cœur. Amen. Faut prendre de la gare. Kuna peso mutema wana. Alongolo mutema wana libanga. Mais suka zako memone sika oyo yebeti ozawo nzamba yebaki. Amen. Abete nakopesa yo, nakopesa molimo, son esprit. Oiza katikati na natine te yoko kwa kosala msala naye. Oko kisa volonté naye. Tango Adam azui souffle de vie oyo. Ko bazali ko parler souffle de vie wana. Atelema ki mena bandai ko sala. Ebisa ki sala la cultiver la terre. Gérer banyama oyo. Gérer mukile oyo. Maintenant il faisait ça. Amen. Amen. Mais mukano na Nzambe zalete tomata na gloire oyo ya pesa ki biso avant que le monde fût. Amen. Mais aza ko préparer biso. Yemuka yaki akomi mutu
Maintenant, tango ya sekwi, il nous a laissé la parole. Mais le bana maintenant zali koya na bato bazana liboko ne na mobali. Ba muto monya wote liboko ne na mobali, c'est une puissance. Muto wi ko simba wote. Et ce sont de nouvelles choses. Oko yoka yango na mangomba wana te boza boke. To soleil ici semence du serpent. Mais tu check on peut internet on dit que ba administrateur belé ba approuver ba sepeli ba twaza ko sepeli. Oui, c'est la parole prophétique. Oko yoka yango kaka na rassemblement. Des choses nouvelles. Po biso za bato to botami yasika. Yaza les premiers, bebite na présence na Nzambe tangu yoko kuta na ye oko yoka makamu na sika. Ésaïe chapitre 48, verset 5. Bon, c'est plus la makomi, parce que c'est ça, la vie. Celui qui croit à moi, comme disent les Écritures. J'ai été annoncé dès longtemps ces choses. Qu'on a l'obété, Utakala, Ésaïe chapitre 48, verset 5. Utakala, ngai na laksakyo makambo oy. Je te les ai déclarés avant qu'elles arrivassent. Na yebisakyo avant ekoma. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Qui entend, considère tout cela et vois, je ne l'avouerai vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Mais ça yipi, ngai nazali kopesa yo makambo na sika. Bosana nanu makambo na kalawa. De vieux levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Moi, muke oyo yo ozokanga na yango wa. Banda na we na batem. Banda na bazambe mibaleto misato. Bosana. Kolo abete, nalebisa ki bino ngo deja. Bomoni makambo so nalebisa bino ekokamaki. Mais maintenant, naza ko ebisa bino makambo na sika. Des choses nouvelles. On a yo kati. Tant que je suis fils de Dieu, non, c'est trop. Non, tu as makambo. Boli anzoto na gabo mela makila na ngababe comme mena ba enseignement contraire. Mais faut que y ndimbola. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut muta l'accent. Quelqu'un qui doit vous montrer la révélation. Tant boza ko solo la liloba o na tango oyo Nzambe yemoko asalini azako fungolo mayele. Mais yo moko pe faut bondela. Exode chapitre 33. Na verset 13. Kuna zalaki nani? Moïse. Moïse a bondeli Nzambe. Abite soki na trouvé grâce devant yo, lakisanga banzela na yo. Kwa Nzambe nde fo fungola yo mayele. Moïse lui dit, Moïse a ébissé, si tu ne marches pas toi-même avec nous, non, to banana moi likuna verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça c'est épi soki ngai na zwingolu likolo na yo, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Soki na zwingolu lakisanga banzela na yo. Muto nzamba la azwingolu, nzamba zo lakisa nini azali kosala sikoyo. Amen. Les rassemblements, nini zo leka sikoyo. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Volonté eza na likolo kuna, eza nini sikoyo. Ete bana na Nzambe bayoka makambo na sika. Amen. De nouvelles choses. Amen. On a yo kiti. Mais habite eza déjà annoncé. Pourtant ba koyebi solo bateko oh non. Bazo sala makambo na bango. Non. Eza mliloba na Nzambe. Depuis c'est même si la Sainte Seine okosala ndenge yo lingité. Même na kati ya message yo. Okozo ba vera mike to pesa ka bato. Non, la Bible dit ils ont pris une coupe. Amen. 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 Il faut prendre une coupe. Ato moniko oh non, ba ici au boy na boy. Frère na masala ki boy. La Bible dit une coupe. Nous sommes maintenant dans l'âge où nous devons croire comme disent les Écritures. Amen. Je vous annoncerai des choses nouvelles. Mais essayez à qui annoncer. Prenez le temps que Samuel Bateko makambo ngane mutuna lobiango. C'est dans la Bible. Amen. Amen. Banana baptême, banana sainte seine. Il faut tozonga biso tuna ba pratique au ancien évangile. Kozala te kaka ko ngai nde o ngai naza kosala kaka yango wana. Non,
ata yo moniko yondo zali munene koleka. Non. Ankolo abite bondela na nzambe. Faites-moi connaître tes voies. Est-ce que makambo e baza koloba wana est-ce zali ya solo ou pas? Dieu que Dieu parle. Amen. Malgré que awa Moïse nzamba ebisi ke na kolakisa yo tango to komisa tango na inabi misabana na ngai selo elaka na pesa ki koko na wango Abraham. Yusu ko nikoyeba yango na ndelaka. Na ebisa ki Abraham ba kokende. Ba kozala ba esclave. Mais après un certain temps, nakobimisa bango. Alléluia. Tangu yango ekoki. Moïse alobi oui, olaksinga bila ba promesse na yo, po yazalaki mwana na ilaka, na yo ki yango, mais nazo sengeloko mokwa. Aba maintenant na verset 15. Mais Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Mais ce qui yo tamboli na bisoti, malgré makambo yo, toni kosala te un pas, di ba ko loba kala, un pas sans bata. Non. Nous on va dire sans un pas sans Jésus. Amen. Mais Dieu doit être avec nous. Alors malgré l'acception makambo nkolo yo foza la kati. Père Bagite, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Mais où? Dans sa parole prophétique. Là où il y a la révélation. Tant que vous avez sachez-les, croyez de tout ton cœur. Pour ne pas soumettre dans la place T. Amen. Attends, mutakoba, mais l'obi to mona kiebo baswana gina mwati, l'obi to mona kiebo na musala kuna saliboy. Non, non, non. Yebisa bango te wane zaka ba circonstance. Amen. Mona yango te ya bato bazali ba colérique. Et puis aussi être en colère. C'est-à-dire que vous avez quand nous amours. Et puis le dit que muto na nzamba la na kandati. Mais ça na bato moni ki non, on pousse la coupe na été. Un petit netimboa. Très colérique. Et ça nature na yé. Mais nous sommes des pécheurs repentants. Amen. Na kwe le bina singi bolimbi nzamba za ko former biso to za ko kende kak. Jusqu'à ce que tu atteindre nature na yé, oh ya yemoka bongisi biso. Mais il est vrai que ce que nous étions hier, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nzamba seli na biso makambo bele. Lilobo to yeba ki lobi, za liloba ya leloti. Et il ajoute toujours. Tant qu'on vient à rassemblement, il faut y avoir toujours quelque chose, il y a si kanzamba zali koloba na yo. Amen. Avec tes simako souffler, il fallait maintenant ngouya ya. Amen. Tout le monde était le souffle, c'est une nouvelle naissance. Il nous a engendré par la parole de la vérité. Amen. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. Tobotami na liloba oyo ya solo. Il y a des osala que tobota mabatu nasika. Tout comme bato yo, bazui cœur nouveau. Étant yo zui cœur nouveau, kosuka wana te, mettez en pratique la parole. Ndenge nzamba za kosenga yango. Bonde la penzambe, l'aksanga banzela na yo. Penkolo ezalaka ngai moko te na yebi non, maintenant marche avec moi. Amen. Tanga tamboli baona nzela Emmaüs, alakisi bango makomi, na suka fala buka lipa. Bazako sosole kakate. Mais oui, il est en train de puis quand il a brisé les pieds, nega buka qui avant kouf. Donc c'est lui. Bamuka limwe kati na ba. Amen. Ba pratique na biso pe tozali ko sala kati na lingomba, ça doit être conformément à la Bible. Souvent une assemblée moni des églises moko biblique. Bozo baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Boza la Sainte Sainte selon la parole de Dieu. Selon ce qui est écrit. Boza la lavage des pieds. Il y a des ordonnances tous les trois. Pourquoi vous avez ça, un miracle, tout ça, mais ce que vous avez respecté, l'ilobati. On doit vous dire, zongela liloba. Amen. 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 Baptisé, yomoko zo baptême na kombo na Yesu Christ, baptisé bat na kombo na Yesu Christ. Zongela liloba, sala ela monere ba salaka. Ah mais nego lavage des pieds, oye na cirage ba siro lokolo. Non. Ça, ce n'est pas ça. La Bible dit maï, na linge, asukoli makaka. Amen. C'est ça la parole. C'est pour te sortir du milieu d'elle, mon peuple. Le message actuel est de sortir. Pour Zamba, ngo pumpambo la biso. Aibisi Moïse alobite, aibisi Abraham, batu na yo bazana kuna wana kokangama. Mais tango bakobima, ils vont sortir avec beaucoup de biens. Amen. Kobima na bango ozala pamba te na Égypte.
avec beaucoup de richesses, na ko bénir bango. Mais il fallait d'abord la cérémonie et salama. Kukuka na volonté na nzambe. Abete bozwa nini, bobo mampate. Bocha makila. Uza la mwana Israël, oya mwana Israël, so uzaki na kondima, il faut ça la yango. Unga za mwana Israël na kosiala na kobo mampate te na kotala makila te. Liwa ezali. Amen. Abete la vie est dans le sang. Il fallait tous la identifier na sacrifice na biso. Na imoko Yesu Christ. Yaba ite premier pas. Abiete, il faut boza na kondima. Na musalo asela igno na kondo. Na Lévitique 1 ezali kuna vitango zali ko boma, kozwa mpate na yo pano boma, il faut tia maboko na yo na mpate wana. Amen. O lobete maintenant o ya zwe sika na nga. Okutia maboko na yo, sima bake babomie makila ne sopanaki. Amen. Et biso pe maintenant, il faut toi la identifier en Christ. Osimbi Yesu Christ obite maintenant, oyo Esaïe 53 ezali angai. Amen. Babinde komoko, bazali katikati na bwatu, azobela, monike ino, ifuna ku, itika mkena ku. Atuni bato, mutaza na Biblia azate, mutaza na Biblia azate. Abi jeune homme moko azali na Bible, afungoli yango. Etombeka na Esaïe 53. Amen. Babite, mutuana Tant batangeli Esaïe 53, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtres, nous avons été guéris. Aïe, moi, on a zéla. Totanga lisusu. Amen. Comme on est peut-être des akito babualo. Abi partout, moi, il a été blessé pour nos péchés. Yoloba, banda kotanga, il a été blessé pour boalo. Amen. Et par ces merci, boalo était guéri. Amen. À côté, quand il a Isaïe 53, Amen. Il a compris que tout ce que Christ a fait, c'est pour lui. Amen. Dieu peut considérer Yango. Isaïe 53, ils allaient pour Nayo. Amen. Parce qu'il avait dit, maintenant, il veut nous bénir. Amen. Tout y canyon, tous en a conduit. Acceptez d'abord le pardon divin. Point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Moussa yata lobo frère Benjamin yoza musumu que le vanda est frère wane tagio. Moi déjà quelqu'un a pris ma place. Amen. Amen. Je suis libre. Amen. Et puis nous sommes acquittés. Amen. 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 Nous sommes acquittés, mais ce n'est pas par nos efforts. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il va souffler sur vous. Tout banda kuzabatu nasika makasi tutelemi. Mais to simbaye. Amen. Nous devons être identifiés dans le sacrifice na biso. Yewe azwe sikana. Pour qu'on mona que loko mso akopesa c'était lui-même Jésus-Christ. Et maintenant na va parler dans la nouvelle naissance, kula ba maintenant sur na Jean tout wango na Jean chapitre 3 na verset 8. Amen. Ayebisi Yohana. Abi fobota mambala mibali. Simanaya eko kita. Abete il en est ainsi comme le vent. Alléluia. Boko suka wana te, muto ya botami na sika komi lokola mupepe. Il faut akoma lokola mupepe. Na verset 6. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Oui, botami na nzoto za musuni. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui, botami pe na molimo zali musuni. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut pas. Le vent souffle où il veut. Abete, tant que mon peuple zali ko ya makasi. Ezako kende, nege pa inyo swelingi. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de l'homme, d'un homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Ah ouais, déjà, si le vent. Azusola na biso wasi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Abi muto ya bota misika eko suka nata uzaloka mupepe un vent abi soki mupepe makasi ye yaka na ba conséquences tam soko mema tole kenango oui biso kuna na misala ba aéroport ya tam soko mupepe donc ya makasi soki mwana mukaza boye koko mema epeke ko bwaki soki wa mi pepe mse yako monite batole izali sute zi batole ne ko bwaka ngo kunetika ka basini biso zo loko na memba nzete
Habite il a net mutoyo. Abota mis na modime. Yazalo kwa mupe. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, dans verset 2, les jours de Pentecôte, la Bible dit, ils ont entendu un vent impétueux. Un vent puissant. Actes chapitre 2, dans verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Amen. Tant que vous le jour à Pentecôte, vous pepe ma casseye. Un grand bruit. Non, vous pepe. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Puis, il y a un ton de semi, nandako bazalaki. Frère Branham a vivre pe lilobawana. Makambu oyo. Amen. Abi un jour, kuna na Afrique du Sud a bondela ki donc bayo lakse ekuta lobi tala ba camion ba beti. Ya iloko na stade de martyr wana batu batondi. Tango ba bimi donc maintenant ba remorque ya ba na ba vélo, batu babuka na makolo, na ba ceci cela. Mais tango za ekote ya lobi non. Ne yoka lokola mupepe moko makase koti na ensemble. Amen. Abi j'ai senti un vent impétueux. C'est le même vent qui était le jour de Pentecôte et le Kiao. Amen. Habite maintenant le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Habite maintenant molimo na Nzambe ezali wana. Et tant makambo yeko banda, c'était terrible. Bakoka zo batelemi. Amen. O bamona kate bamoni. Habite yi même na mwana otambola mambo atambola kabo. Mutu ango bamona debout. Habite le même vent qui était tombé le jour de Pentecôte. Et le Seigneur nous promet cette puissance. Amen. Avant token. Si maintenant nous komona nkembo na puissance ou ezalaki na ina ibandeli. Habite vous allez le voir encore se manifester la puissance de sa parole. Étant puissance, on est comme on en a maintenant, ah là c'est la fin. Véritable baptême du Saint-Esprit, c'est Christ lui-même au milieu de son peuple. Et Moïse a le baguette, soki yo, oko bougete, oko tambola yo moko katikati na biso te, tomeka kobima na esika oyo te. Et le jour de Pentecôte, la Bible dit, c'était la joie. Bazaki na esengo. Esaïe sous makambo ya pamba la pambate. Esaïe chapitre 9, na verset 2. Esaïe 9, na verset 2. Bible vite batuba koma ki ebele. Esaïe chapitre 9, na verset 2. Tirant le peuple nombreux. Amen. Amen. Et tu lui accordes de grandes joies. Ou comme si batu ebele, pe yo moko tondi si bango na ise. Les jours de commencement, dans les heures de commencement. La Bible dit la multitude accourait. Amen. Bazalaki na ba malade, bazalaki na bango kuna na ba hôpitaux, bazalaki komema bango na église. Et la Bible dit tous étaient guéris, sans exception. Il y avait un vent. Yamakasi, ce n'était pas n'importe quel vent. Une puissance était dans l'église, la puissance de la résurrection. Christ lui-même était au milieu d'eux. Amen. Mais avec de grandes joies. Naïsengo. Akofuli sape oya enyoso. Il était mort pour plaisir. Il bazali ebele. Zambe moka ofungola bikekwana. Tomone ki neba âge de l'église etambolaki. Comme âge moko babengaka yango maintenant même l'âge de la mort. Koko simba kute lokote. Mais il y avait des rescapés. Bazao kende même na ba grotte kuna ba kotanga Bible. Puis yaki suba moni osimbi Bible, il faut la muto ba koboma yo. Mais Nzamba ye kofungola banzela. Amen. Aye kofungola ti après âge de réformation Bible yango ezongi. Tokomi kotanga yango. Udiso komo tambula nango partout azali. Amen. Amen. Habite, vous allez sortir avec beaucoup de joie. Voilà la promesse en autokota ngona mukanda ya Genèse wa yebisaki Abraham pona libota naï. Na Genèse chapitre 15, na verset 13. Livre ya Ibandeli.
Et l'Éternel dit à Abraham, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Bakitani na yo bakozala ba oyo, bakozala ba étranger, to batu mususu kuya na mboko ezala ya bango te. Ils seront asservis, bakonyokola bango. Et on les opprimera pendant 400 ans. Bakonyokoma pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Kasi libota wana ekukuza bango, ngana ko juger bango. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Kasi kobima na bango ekozala pamba te. Na bozui ebele. La Bible dit jour avec une grâce et ça mais là qui même bana ya Israël. Les enfants d'Égypte aimaient venir avec l'air bien baza au pesa roboke. Ils étaient sortis avec beaucoup de biens. Amen. Et nous attendons cette bénédiction, la bénédiction des premiers-nés. Kula lobete simano kozwa pardon. Basengi oka kondima na pardon, ana croyer na œuvre ya celle qui na Golgotha. Simana yo yoka liloba, yamba liloba na suka. Metika biloko na kala. L'ancienne vie, ba pratique nyonso akala, ba baptême ya kala, bosana. Amen. Amen. Zwa récolte ya sika. Zwa bilei na sika. Zamba pesa yo un nouveau cœur. Mais ko ato yebi banzela wana. Obondeli Zambe fungola nga banzela na ko suka wana te. Tobi Zambe yo moko tambula na ngai. Amen. Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est ça notre espérance. Amen. Pourquoi vous allez transformer te na zoto yo kaka boy? Non. Il faut que Christ entre. Que Christ travaille à changer biso. Amen. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dès que ça l'est, nous allons partir. Alléluia. Ou dans la gloire. Le plus grand projet, et vous avez sauté ma camonase oyote. Ba projet onyoso tozana yango ezali pona awanase. Vous en avez posé otanga, vous en avez posé musala, mais tout on a affinité nango ezali. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Moi ya biso toyebi déjà to ba l'éternité na biso na nkem. Mais bandeko na biso su ba kotika la ba Ismaël. Vous êtes botami de. Amen. Les vierges folles et vont rester parce que ba continuer tena makambo yo tina suka. Lumière ezaka totala ka lumière beaucoup comme aveugle ko bomayo. La lumière n'est pas là pour contempler mais pour na éclairer yo. Okuta ina pole l'accent onzela. La Bible dit que Psaume 119 verset 105, sa parole c'est une lumière à nos pieds. Mais ceux qui ont vendu bana ko contempler, ah namona ki prophète, ah namona ki lumière, namona ki boinabo. Non. Avancez avec la parole. Amen. 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 Joa biloko na sika. Voilà l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Il faut faire un pas. Kokende maintenant. Kusuka kaka wanate, il faut battre kini. Mais, kokende poussé par l'esprit. Amen. Amen. Le souffle de, on va souffler le souffle de vie. En rapport avec la nouvelle naissance, le vent impétueux que nous attendons avec le baptême du Saint-Esprit. Tuyebi banzela menzambe yo moko tozana posa na yo Esther alobaki no oliba babengi baseka nyonso bolingi nini yo nga lingi mutuka yoli Esther alobi na lingi kaka yo. Amen. Amen. Kwa soki nazwi Christ makamu nyonso tu esili. Christ en vous l'espérance de la gloire. Toko tambula c'est bien beau otambula na biso mais kolo soki yo moko tambula na biso te komeka kobimisa biso te. Amen. Ça ne sert à rien. Mais tant qu'il y a Rosana, il est un vent. Un jour, et on va inviter tous les bakoka, tous les malades. Amen. Ce que vous allez voir, na ginkole, vous réveiller 3-4 morts qu'on a tindi biso. Toko bengi se ba cameraman. Bolanda biso. Amen. Amen. D'abord, je n'ai pas ça ba vie nan bo monate. Toko pia ngo occasion ba sala ba vie. Parce que Dieu est avec nous.
ta bazo tambola na bana Israël bakomi na mer rouge bandi koganga mais mer emonaki kati na bango ya 20 créateur. Amen. La Bible dit que la mer s'est fendue à deux. Et ça n'était pas la bande d'Israël, mais parce que Dieu était là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.